Tala Kenya. Même na théâtre pe ba Kenya baza. Bazali. O balingi bazwa eloko ya mutu. O eza ya yote. Tikanga na tuta. Tutanga si. Ah malembe. Foto te ya batu. OK. Rolo baneni. Eza rola mwana mobali mo boye. Ba tindele ba femme de nuit. Bambriaka. Ah ya oza bon dire. Ah non non. So tu vas moi c'est pas moi c'est ba tindele ba mari de nuit. Ah non c'est là pardon. Yo ngolo bake mams ba mari de nuit ni ba communicateur. Mais bango eh non parce que mari ba femme de ba mari de nuit wana ikoza ba nani. Bamida, ba Ese, ba Yagola, ba Zuma. Dame. Po biro pe awsamba. Awsamba pe. Alors taki na live pa ya nani? Pa ya MK. Asamba ki kuna. Mais balobi bureau ezama B parce que bureau na bango bureau ya bino. Te bureau ezama B te baza ba bololé. Bureau ya sila ba bololé. Baza ba mayele te. Ba journaliste asila baza ba bololé. Nani alobi yango Mida. Et ça la bien moko. Ceux qui montent liboma surtout sur la ndeko na bino azo confirmer kaza monta liboma. Et ça la bien pour boye baneni bovana parce que eza ba jawa tamaboma misusu aza liboma. Mais alati sko bilamba ya bato de boti mbarate. Mais ça comment liboma? Nani ne liboma? Azo ça bino eza ko neza malade, nazo malade na za bien bien. Non avancer. Avancer non. Est-ce que non qui bien? OK bien. Pour les ATE, pour les ala kuna bazora ba minute c'est belé à faire ba belle vie. Et non ko la promotion à filmer. OK. Ozo monde. Tola le sengo. Mida pena. Merci beaucoup pour confirmer biso boza ba bololé. Na ba bureau asila ba bololé. Et puis que yo shout le président. Ya kupa WhatsApp. A combien que ça la artiste et chantage. Si la ba ça la ke ba chantage na ni bato ya famille bota. Mais na bato na ye moko ba ça la si la chantage. Est-ce que lui que ba ça bon ça si les en téléchargement. Mais non le bango de même fois na ba déjà mams à lire toujours keneli. Au parti to comment on appelle ce qui l'autre bimi. Ah ya. To comment on soutient. Ya. Ali toujours keneli. Ah non. Confiance OK. Et va confirmer biso que sentir madame Belvia baza bata mayeli. Vous allez on est bandeli bandeli. Na choqué bango. Bandit de choqué. Ah OK. Donc wana yo comme on fait sa condition. Il y a condition de ça bongo. Ba bombo na pesi ba mona nous 2 ans, 2 semaines il y a repos ba que nous apprendre. Donc il faut continuer à lire devant le bac mais pour jouer té. Faut qu'on a 2 semaines il y a repos. Bana baloba. Ba bombo 2 semaines en repos. Madame Belvi Kandel qui mams na ba fanatique mais qui nous na ba compte na bango Monisco Monisco non à partir non mais na abonné no Monisco eloko onga na uko biso moni lelo ba congolais tozo linga to boma mayele ya bato ebele lelo aux yeux de tout le monde faut ba yeba artiste oyo aza le plus populaire lelo internet est facilité biso. Les lobos yoza beaucoup conscient. Ce qui Madame Sila a bengal non c'est bon par rapport à Badnazana Bango il y a un peu ça dans ba conseil nani na kolongola ajustement ni na kosala au vent de près na ebo il y a même dans ma bête nani wana sona kei et photo vanda wapi photo vanda place moboué eza place na bisomi balé faut ça na bandal na bandal bango ba yati
Belle-vie a fingama. Lelo belle-vie a tcholama. Mais, au monde mida, au monde pas ici là. Tous à battre au bazana ba maya kakana mutu. Ah, mais air mo ba pepa bangwango. Ah, un moteur non vide. So ba pepe bangwango les tailles en vide. Musu fait raisonnez-moi bien. Et raisonnez-moi bien. Moi les ba mida ba pepier. Mais évitez son on ba papier. Voilà, entre intention et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission. Vous avez droit de savoir, mes chers internautes, partout où vous êtes. Bonjour, bonsoir, ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. En ce note moment, c'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'œuvre de Casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes sur Autobaski, balobi baokuna, bako taka biso koto tozo sala musa tozo ko pesa vérité forme. En tout cas, lelo boye balobi coup sur coup nani akokwe ya lelo parce que abaku que na famille libota na sangisi bango esika moko nebino bomona ki na ba attaque. En tout cas, eza ya koyinda nani akotika kiti nani ako ngaye. Je profite pour vous dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo. Et pourquoi pas dire un grand merci à la maman. Elle a dit Mikebi, ma petite sœur chérie. Elle a dit Mikebi, maman na Beryl Kezia Lou Sala. Et pourquoi pas dire un grand merci à Grady Mikebi, famille Mikebi Mobimba. En tout cas, Bambote Nabino Remastil Orokuta Sandra Riziki Azalarawana pour Nako Sala Moussala. Voilà, quand je disais, je suis avec Abakouk et famille Libota. Alors, quand je dis des familles Libota, vous comprenez directement que je parle de Jerry Kobetox, Papa Kouloutou, il y a la famille Libota qui est à ma droite. Et puis, à ma gauche, je suis avec Abakouk conscient ou Azali wana initiateur ya Abakouk Union sur Bazali conscient ye Azala Kawana ya ngwana topona na biso kozala na ye et longo. Voilà. Na banana nani? Non. Na banana gauche. Voilà, Abakouk conscient. Bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour Exode. Merci pour cette occasion. Voilà. Collègue à plateau, on a pêché merci. On a pêché Moté na papa Gouta famille Beauté. Voilà. Famille Bota plutôt. Moté na maman na biso Darling Love. Ici Kazaï Moté na intro. En tout cas, on a pêché Moté na Babakou conscient nyonso. Moté na maman trop. Moté na bana famille Bota. Mbote na mam Cécile Bissalou, mbote na madame Belleville Candy Pouchoun de l'écriture. En tout cas, tika la pesa mbote na les patrons mood. Azulanda biso, boss ya solo, boss ya sans solo ma PK. En tout cas, mbote no trop mbote na artiste ya ba pesi on appelle mbote na Laura mwana mokonzi, la nièce de maman chérie. Voilà, mais au bois qui mamste. On a beau qui mam pesi mbote. La pesi mam Cécile Bissalou mbote. Ah, mais la mona pesa pena Madame Belleville. Madame Belleville. D'accord. C'est bon place. Bien. Voilà, merci beaucoup Papa Kouloutou. Oui. Bonjour. Bonjour Exode Mikebi. Bonne santé. Oui, santé za kimia talaka à côté na biso pepele to na biso kimia. Nous na biso pena la poma mutute. Donc biso to salaka musala. En tout cas d'abord on a banana coupé ça bambote belé na Papa Tigre, le manager de l'X, l'initiateur et les visionnaires. Il y a bureau HB Media. Merci beaucoup pour Nagnon Sozo Sala. Merci beaucoup na Darling Love la kanona CPI na biso. Et puis na opé sambote na Madame Belleville. Moi soit pay maraté. Chaque fois les missionnaires to ça l'émission boisa na tournage. Soit azo coma donc soit azo encadré ba jeune. Donc on a payé bambote belé na sentir na biso mobimba. Sentir na biso balobi bato mayele. Et là, confirmer que sentir à Madame Belleville, Bazabata Maïli. Vous allez bandeli, bandeli. Na choqué bango. Bandit de choqué. Ah ok. Donc merci beaucoup. Na couple Ngoma, Mama Dongoma, Baïbisinga na Lobanayo, Bayoki message. Baïbis Exode Mikebi, Alusa Msala Kitoko. Voilà. Baïbis Exode Mikebi en tout cas.
dio na bino wana eza kitoko donc ya fioti ngoma motema mama dongoma couple oyo na albaki bien mama do nzamba pesa nga mama do avina apesa mama do avina apesa mama do avina eza mama do avina mama do nzamba pesa nga mama do avina nga donc na pesi mbote ebele na mama do et puis na pesi mbote na la grande dame Bibi Chérita BBC là où repose le cœur du chef bolukati boyeba azan Allemagne na Aken bambote nebele. Voilà, merci beaucoup. Femme duplicité, ils ont continué tout ça na yo. Femme duplicité, tout le monde qui a ngo, ils ont qui ndengeni, même sous bazo comme na ba commentaire, et que le comme inongo et comme sous TikTok ou les qui au mon monde ni femme. Comme Gumoko, exodo bi que naza scénariste, naza mutama boke. Mais na comme on a so film Sili, 16h lobby Mosika. Pour ça Kenny na bengi yo combien de fois a réalisé ba Kenny omoni ba Kenny ya na vie au bazaibele ba Kenny tala Kenny même na théâtre pe ba Kenny bazali o balingi bazwa eloko ya mutu o eza ya yote tikanga na tutagasi malembe photo te ya batu omoni mutu ya yo eza ya yo c'est ça ya batu eza ya batu tala Kenny ake kozwa risque ya komikomisa mwasi ya mowei ex na ye papa ya mutu oyobi masuna mwana na ye pona nini a joué rôle lido ya naibite ya ba Afghanistan a joué rôle ya ba cascadeur incarnation wana non moi je le dis toujours na cinéma l'incarnation des rôles, c'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage physique et psychologique. C'est ça. Au moment que ça, au tangate, keba koya na théâtre, des refuges mon robot. Il y a un moment bazuma ba se retrouver na théâtre. Pardon tout tiki. Mais oui. Oh, na vita ba ko ça soki a oza contre nga. Théâtre za musala ya bato mayele ya. Théâtre za musala bato mayele. Théâtre za refuge ya bazoba di. Donc Kenny a récupéré Mikanda Lupangwa. A récupéré déjà. A récupéré. Azu yango puis alaki mobali mbangwa kei. Alambi kuna kolamba te mabokile toi la retourna. Oh, alambi te ndengeni. Aisi mobali ne ba benge mama bangwa sali crise. Et toi le kutabi, mais moi si maman bangwa sali crise yo tikala ndengeni. Donc Kenny a réussi au cop na. A réussi au cop azu buko Lupango. Donc flamme du Kenny. Mituna nga na zo mituna. Nini, ozo mituna. Na mituna. T'es total à mon film. Total à mon film. Azibu quoi le pan, mais famille Bota. Bata à 16h30. Voilà, merci beaucoup. Babakou conscient, femme duplicité. Malgré tout, ils n'ont pas dit mais ozo yambela mondeni parce que bino oza bateau tala rapé ozo yambela mondeni femme duplicité. Ouais, en tout cas na lingara ton azolo banane bongo na avant na kota na katsa film tika na pesa félicitations sur la Belgique Candy pardon. Merci. En tout cas mon frère. En tout cas mais oui que babakou comme sous bon silica par rapport à nos autres félicitations ceux qui ont silica pour féliciter mon tassel le va bien aux andouki ngape na félicité ngape na félicité aza hypocrite obi na félicité suna nini na félicité ngana ye to saka musala moko ya kovanda kolobela bandeko na bango bavanda balobela ka film namoni dessert moko boye avandi mangé balobela ngo soki 2 minutes babeti di solo a film mais quand même on sepeli nde baba du moins musala na biso to sali ngana ndaka to bango le lote to bango ko tali sa bango sikoyo donc yango la bombe baba namoni dessert moko boye babeti pe di solo ya film mais ba se ba pesa biso merci et c'est bon mais eza bitumo biso to no bunda surtout eza bitumo omoni lelo mso bongo monanga nangana ko contre bango tel ba bêtise donc ce qui ba yakil ba idée le roi no monanga tout monanga papa kundo asala rabu aye omoni est-ce que to bovanda boni ko décortiquer film vous pesa ba tout sentiment ko va na ta plateau boye tozara le roi ba deuxième ba éducateur ya masse après mukolo film ozomona parce que ça nous opéra na continuer ko boye à côté la film moi côté mususu
akeno suba to keno ba emai mais na nzela na yo tango bandi ko globa moni tela nene tela keni vraiment tela magamba ça et puis c'est to peut-être wana moko boepe ari na charge te azuki otala ngote akende esko musala so ta omina musala amoni émission na biso abi na linga ba kulutu to na linga ba bagu na tala na kaka so ta na koza tali Israël est keni boue, okina besi solo. Et puis on peut ça bango lisu ebelengi na bato batalaki. On peut ça bango lisu bilengi ya film. Ya film. Et puis on benga lisu so bato. Kende kotala film. Mais bango kuna siko basala ngote. Parce que oyebi na kolobelo moko boue. Omoni soki mapo na bevi kana sala toujours film kitoko. Yé ça moi la famille bota moko boue. Arrêté qui peut-être arrêté peut-être 7e épisode to 6e épisode arata ngo sko comme as moi arrêté à boye 7e akoti azonga no sima tota no liboso et tout blaka yo moni émission et da tout bien bango botala ka film boke na otala ka film bozo no ba mabe par rapport à nini yozo ba kebinu kuna bosala ka ba analyse ya boeti ya film oui ke nuko ba ko ne sala raté ko ne zate ko ne sala ko ne ba zoka ba minutes belé ya kofinga ba belle vie et nous ko sala promotion ya film OK ozo monde omoni na wana na opese raison point pour la nini papa oyebi lobby même na lelo ba communicateur na bango ba mati live air film ekoti ba ça kana respect na kanga ki bango et puis ba sala ba live 4 lives par jour na makambo ekoyeli bango kuna ya yebi nga na mo toza na yo awa zelo omona film na bango ekota soki 17h nde na waki mida oloba mais siko tango film ekota 17h 16h45 to 17h aux la live olingi sila olingi était non olingi était mams en fait tout ya mams na rolo wa neni eza rolo moi mobali mo boye ba tindele ba femme de nuit ba mbriaka ya oza bodi o makasa non so chamba moi c'est ça femme moi c'est ba tindele ba mari de nuit non c'est là pardon yo ngolo ba ke mams ba mari de nuit neni ba communicateur mais bango non parce que mari de nuit amemela mutu bonheur été amemela toujours malheur ça diable olobi makasi non baku lobi yeso ba moni ba yo ki boye siko ba femme de ba mari de nuit wana ekoza ba nani ba mida ba ese ba yagola ba zuma nzambe papa kulutu yo mama ba se belé yo kutu olobi yekuta lobi ba mari de nuit ngai na loba yango sœur na biso sila elle est entourée par des zombies et des cannibales les sanguinaires ils ont dit tous les bandits comme ba sanguinaires baza ba sanguinaires comment ngai madame Belvi na ngai a côté film na 16h30 to 15h 16h 10 ou bien 16h20 ngana sana live avant ibanda yo milo bandeli déjà quoi baza nazo bundisa artiste nanga nazo linga pena désorienter ba fanatique na linga na te ba fanatique na bazanga choix mais sauf que madame Belvi azara ba fanatique moko soki na koti live na era ya théâtre na ngane na kokoya kabaseni mais tout monde live moko ya gola nani abakup mozo komine na seona to ni distance to kendo ta film a répondre moni si quoi répondre mari de nuit siko zwa lo kwanga na répondre la mama chérie mabe réponse wala riagola répondre ki fan. Est-ce que baye ba importance ya fan? C'est ça. Est-ce que baye ba sila abunda nde asala ndenge ni poko mana na moi communauté na ye wana za moi communauté ba kulu to so ba mabe moi lisusu ndenge ni non l'artiste c'est le plus populaire na actuellement na RDC c'est Belleville je vous confirme avec force il faut confirmer eh ben oui Kala. Mais ça y est, l'artiste le plus populaire na nini ndeko na ngai. De la exode. Omoni madame Belvi. Aki tazali na la belleté. Vous comprenez?
tant à ça qui n'a non travers papa biso lombe musala ou eba ko sala ou bien avant ya papa lombe ozo prendre azana ba tupé ba mon na normal tant akomi ko travailler na ba nzonzi na papa lombe ba to komi ko sepela na musala batu ba ya pa ba da belvi kaneza ko na musala parce que ari mboa batu ba nga yati batu komi sepela da belvi kandi tant azana papa lombe ay ko créer la belle. Tu as la famille Bota. Madame Beva qui n'a que $60 comme famille Bota. Ah, et puis après ça va monter. Et puis Madame Belvi Kandi Aza pauvre. Parce que combien parce que Azana millions de fanatiques. Parce que famille ça combien par mois attends tout ça à $100 après ça va fanatique on est tout pour soutenir so en retour il y a gagné ni ozomona donc et là benda ba fanatique mais madame Belvi Kandi eza musala savoir faire ozomona et puis so lingo ba ke madame Belvi Kandi l'équipe même na ba fanatique mais qui nota na ba compte na bango monisiko monisiko non à partir non na abonné no monisiko eloko onga na uko biso moni lelo ba congolais tozolinga to boma mayele ya bato ebele lelo aux yeux de tout le monde po ba artiste oyo Aza le plus populaire, l'autre internet est facilité biso. Oui. Vous comprenez? Lelo, si au côté pas ya madame Belvi, au moni exploit au azo sala, au côté pas ya madame pas sila, au moni exploit azo sala, au ya siko au mona que y a pas match, y a pas photo. Mais tout moni koto na Bella boizo bazo ki 400,000 abonnés na Bella na Bella. Au moni exo non, ezako to makabute ko afongola ka chaîne liboso ya mutute. To ala ba musicien bafongola pe ba chaîne na sima inosa fongola chaîne bosso na sima feri ya attention lola tu pas bakanga makabongo Belvi ça afra chaîne liboso de l'autre qui vous a dit que mutu ça chaîne liboso ne fois ça na abonné belé parce que abonné agoyo s'abonner pas na yo lelo soki musala oya s'abonner la go sango sutaki akei abonné longa go abonné na zana libonné balongwa na ago se désabonner botonga bela ba ku soki on boza ba fanatique solo bo se désabonner ba zooma parce que ça en trop tard yo bandeli so loko vraiment kasiti et c'est très simple ozomona na bela bango soki bomoni ke bazuma ya gola bango to ça musa bien été mais bon c'est des abonnés na bino ozomona et ça va bêtise donc bateau et ba fanatique tout monde ba fanda parce que bateau musu peut to monde pe abimi nende papa kutalobi okobana no pe liboso mais mutasima ba ya lekio et le reza ni za mama liboso te simate eza musala na yo parce que abonné na besoin exemple ne oso yosolo mobwe parce que madame Belvi tiara pas papa lomé ala ba fanatique musala na ye dem te belele ba fanatique parce que on a même musu pe ana belte ana groupe te asala pas mutu mazala ba fanatique ba fanatique on va l'année pour l'autre ba l'année pour musala parce que soit PC rôle oyo papa kuto en ka rôle mabe a CP ça ba tout donc il y a musu ba na CP na Belvi rôle a jouer na Simba ou makole bukana kai ba noter ya chaise roulante donc même si la film major bisadidi on se comprend oh le loba ba na biso ke Belvi kangama ka na rôle moko kangama na ngwa on aime te bendela ba fan mais ça bongo voilà. Dès lors, on a une sa pensée. Actuellement, ce Belvi, Aza artiste le plus populaire dans le théâtre congolais. Avec ma preuve, et Zomonana, tout qui est dans la plateforme, et tout le monde à part abonné na YouTube. À part abonné, rentabilité, il y a Rotalama sur YouTube. Parce que YouTube, Lelo, il y a un qui remplace Victoire. Album et Bibi toke tellement na victoire. Sur YouTube tourment tellement na YouTube. Si ko yebi sanga na place nini il faut pas ça que Belvi aza danger. Et ça YouTube. Parce que tala na YouTube na ba nombre de vues so beta. Mais si ko soto beti nombre de vues madame Bevina ya kuna peut beta ba 104. Te ba beta kana bango. Oh, ezaka omoni ezaka kola. Chiku kwa sali ndi na Real. Est-ce que l'ongoli réel va péter réel? Mais Asali na yenil. Papa Kuto qui est dans Ngambang, pardon, qui est dans Ngambang. Nani Tinkuku, Nani réel. Mais réel, les madame Belvi.
Si vous avez un salaire qui n'est pas chikungu, est-ce que le monde réel va trophée voilà, vous comprenez? Neti Barça lobe apolina Séville et le but est que Séville à l'équipe Barça. À l'équipe Barça. A retiré la fois qu'on place à Barça, c'est parmi les meilleurs clubs dans le monde. Maga gagné 4. Maga gagné. Mais ma pété à Barça ça là-haut, il a monté. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Ah, ça me donne le plateau, Seigneur. Donc ça arrive là Moussala. Bon, ils ont soit battu ma casse. Ils ont soit. On va parler j'ai un na bafanda abaku concernant papa kuluta li tout bafanda bazo finga si là, to fingi si. Analyse. Ma fille. Ma fille. Voilà, Abakou conscient, papa Koutoti Mouki Abakou conscient, na dû parce que ils ont bébé pas na bino. En tout cas, na pour ça, ils tous à la nayo pour expliquer biso. Ils ont bébé pas na bino, les lo boye, balobi ba communicateur na bino, baza boye, baloba fan na bino, baza boye. En tout cas. Ah, non, préfère avant qu'il y ait loba, papa Kulutu. Limisanga baku, papa Kulutu. Avant qu'il t'ose baku, quand loba, mambo iso de Canada pour na bango. Bino batu bozomo na no ya libanda. Bozomo na ndeni koto ba communicateur ba melo ba onde ba senzi koto ba finga bana biana ni ya bango ba joueur na nini na SB bazolobela bango koto ba loba na ba communicateur boza boye. Bino batu bozomo na no libanda nano. Bozomo na no ndenge nini papa Kulutu. Ba féliciter Penabino en passant. En tout cas, merci beaucoup, Exode Mikebi. Le Londres a confirmé Madame Belvia Sambela Nzambassou. Ah, pour le nid. Le Londres a confirmé Madame Belvia Sambela Nzambassou. Nzambe ya Madame Belvi a Kosati. Autre lobat a félicité Bissou. Mais il faut te le appeler Lelo. Au moins, vérité à poison au baloba Belvia Tinda Moutubachi la Sila. Au moins, vérité à poison au baloba qui Belvi a Tinda comédien à qui ne coache la légende producteur. Et Kobima Nenge na se ya moki. O Nenge vérité o ya Linda et Bima et Bimi. Ya. Ah, mais toi solo la honte. Lelo Belvi a Fingama. Lelo Belvi a Cholama. Mais au moins, Mida. Omoni pa yasi là tozana batu o bazana ba maya kaka na mutu mais air mo ba pepa bango un moteur no vide so ba pepe bango l'état ils en vide musu fait remplacer et raisonnez-moi bien mo leti ba mida ba pepier mais habite so na lo ba mati ba pepier yango ba pepier yango nde ayeko ba vérité oyo lelo batu tout baloba Zoom a diffamé Madame Belvi à 3 groupes WhatsApp, 300 personnes. Après, c'est un chiffre. Zoom ensemble, on a fanatique à Madame Belvi. Oui. Lelo. Na Madame Belvi a un groupe WhatsApp, soit disant que Zoom a dit, c'est complotaka, pour ça là, comédien m'a bien ainsi la m'a bien. Lelo, il y a un sabiso moutou, il y a un communicateur matière. Bochango te ke ba finga bana na biso te nenge mi da oluba ba finga Belvi ba finga Papa Elombe obi mutu mo bazo benga kulutu kuna pa Zuma na mwana oyo ba benga na pona minimi mabe na église aya ko simba kitaka taka bando bila sila ya mwana ana tango azaka na mobali na plateau mobali nazo finga baninga mibali na baninga na bana basi comment on nani soki bishop voilà. Lelo ba benga Papa Elombe kulutu kane ba se moquer na Papa Elombe donc lelo mutu o ba tindaka aya ko bisa ba communicateur apesa ba mondo de ba finga bato Karine muntu ai ba uni mbaloba aba uni mutu aloba ki ba finga nani Naomi or kizana ngobongo te biso kasi yango moni lelo vérité yebani en tout cas abaku conscient la passion merci continuer combat soki ba bureau pour bureau ngopé asa amataki na live alobi jamais ba conseiller makam pour bureau pe asamba pe alotaki na live pa ya nani pa ya MK asamba ki kuna mais balobi bureau ezama B parce que bureau na bango bureau ya bino te bureau ezama B te baza ba bololé
biro ya sila ba bolole baza ba mayele te ba journaliste sila baza ba bolole nani alobi yango mida tana yebisa kabino ke sila za na entourage te tout ce qu'on a monde ba ku conscient na nyonso ba biro na bino mida aza moko ya bato alobelaka madame Sila abi biro na bino boza ba bolole biro vobe kutu biro ya madame Belvi ki biro na bino boy okoloba nini par rapport à wana ya liboso esalaka bien moko soki mutali boma azo surtout so azande ko na bino azo confirmer kaza mutali boma esalaka bien po boye baneni bovana parce que eza ba ja bata maboma misusu aza liboma mais alati siko bilamba ya bata de boti mbakate mais ça comment liboma nani nde liboma azo ça bino neza ko neza malade nazo malade na za bien te liboma non avancer non est-ce que non qui est bien OK bien tout monde abi ai c'est non ni nazo bella na za malade bino avancer malade ni ngo bella ayo c'est non na comment na déjà liboma bino bo comprendre te et ça la bien et ça bino bongo bino bo timba gaza liboma bo memena hôpital lelo mi d'ailleurs confirmer biso parce que ngana benga bango déjà baza bazobozi lelo ayo confirmer biso na ba communicateur na ba communicatrice ya biso ba baku na la bataille ko moyela ba ya to mona ina ba biloko boya peta kuna na bato nyonso bazaka ba bureau ya mams basa ayo confirmer to biso tout toza bata maboma basa ba bisengi ba bolole e bibi na mnona ngate na lobi tangu bango bayaka ko leti mwana na ma chez mon frère nani mura tanga ayaka ko lobaki abenga biso ba senzi moni siko ke bangonde ba vrai ba senzi ba bolole ntambi o ba zui image ya artiste ba BBC ya ba BBC na nini ndeko na ngai mais tango déjà biro so ya ko lobaki ba tindi ngana lobaki bo sasa mwana oyo po Sila ba yeye biro ya ko lobabongo mais nga petit siko nazo zela po parce que ngaza mukonzi on aliaka ngula lito imoko te biro maga samba ki kuna akosamba parce que ça otali bien côté na bino yo shauta olongo ebike yo shauta olongo président yakuba WhatsApp akome ko sala artiste chantage si la ba sala ke ba chantage na ni bato ya famille bota mais na bato na ye moko ba sala si la chantage est-ce que bike ba une seule voice asileza en téléchargement ekobimaka est-ce que bien mais nga loba ngo de même fois na ba déjà mams à lire toujours kendele au parti to comment on appelle ce qui l'autre bimi ya to soutien Ali toujours kendele non confiance oté na binga ité Ali toujours kendele parce que omoni ba yebi ko bomba te mabe ya famille ba te exacte ke ba yebi ko bomba te omoni ko beto fo yebaka fo zakana ba vrai pembeni na yo fo yebaka batu nini otambola na bango zana ba nani ko beto so fana na ba nani siko yeba na wote place wana ngape na condamner yo pona nini ye batu bazo zakaka mabe yo shwa kenda premier partenaire akenda yo shwa kenda Karine muntu pe so azo kendelelo kasi azo kabona ba tubile peut-être yende aza mabe te omoni fo ba pelo mo te po yo lobi kaza la chance ba tuté te nalobi te kaza na chance ba tuté nalobi na vie pe faut ko yeba ba to elo ba to nini ya ofana pemeno parce que omoni eza ba blo musupe e ko bima exode asali elo mo ya mabe soki et comme déjà ko bimaka boy c'est que vous en appelle batu pe eza mabe wape comment vous ça mabe mais soki ba bilo musupe comme bima boy yeba dake batu ni oyo vana na bango parce que eza les mêmes batu oyo basala ke vu que mam spe aza na peu déjà na comportement ya bongo vu que mam spe na comportement ya bongo ozomona accepter bango pembeni bato bango tout wana ce qu'on sala ke bato ya bien bazala toujours dégager ba lule ba linda ba nani OK bato bien bazo kende ozo tika na trop na bazobozi ya mona biso faut sala attention faut eba
mais il faut y avoir ton union va na bango parce que tu vas faire un peu ton moni na si na bisi bino mais ton moni ben soutien bimi ah ton moni soutien bimi ozomona na tout le monde pardon penalty quand na tout na le monde les lobo yoza baku conscient ce qui madame Sila a Bengel non c'est bon par rapport à badnazana bango ya on peut ça na ba conseil nani na kolongola ajustement ni na ko sala au vent de près na ebo yende mtabi mama bête nani wana sona kei et photo vanda wapi photo vanda place mo boy eza place na bisomi balé faisant na bandal bango bayati parce que son américain au tchalo kolesika na ki à domicile tant on zongo bifona za ngalema pour la nuit bango komoni tu mona ke ba misuso mona kuna ba ina madame Belleville pour ba no misuso ba no moko loyal na kumisa ba sa yo kumisa real na linga ka te pona bongo mais en fodi ba ko chebe fufunga lonto dami mais bango ne basana et là nous sommes ina pena madame Belleville so il le fera fana madame Belleville na zamba caméra izatelo izatelo pesi ba lo pete ya kufa ba après si donc so ba monyo pe kuna ba ko ko ça va fanti tene so masolo ba capable pena mais pas fara pena mais ta OK vraiment OK babarde yo ozomona donc basa ba tout mongo boye tango zo kende fo za kamayele nga soka binga ta na téléphone pe c'est conseil eza na batebele na aussi parce que même na bato ba tunaka donc wana yo comme pesa condition tono ya condition de za bongo ba bombo na pesi ba nona nous 2 ans 2 semaines ya repos ba ken ko apprendre donc il faut continuer à lire dans le bague mais bon jouer té faut on a 2 semaines ya bana baloba ba bombo 2 semaines en repos et puis conseil non peut ça on a qu'un tuer qui on a les entre biso na biso bota la ba davina na ba on a qui c'est petit pour que na utala bon boyi baba onja wana boyi baba bango boyi baba onja na ba ndemi na ba chakana o ba defina ba chaka film ba cha mwana na tegra a jouer le rôle o ka sama masolo boyi baba petua na maeli wana comprendre boyi bango zo quoi ouais biyaka toujours cité déjà papa Kulutu ya na biso a toujours jouer kala mais à ça s'appelle le mot boyi ya moi bien té pourquoi une âge non niveau non au peut ça conseil bosimba bianca ya pesa non ina na pe manon ndam a tourner de façon ça non conscience allons la bisoba ya YouTube ya mère asa non na ina ni mobo ya repo façon yo pesa star omoni bino ko banate moto benga star ça muta charisme ça muta ko la landa n'importe qui c'est ça tala mo madame Belleville so abi ezaki ma fingo eza beaucoup nanzimite ke egeza munene plus que dictionnaire mama fingo ya finga maka ako na po kene kuna wena na lukeli momba ba beta bango aisa ki va bango ina nino ya fana ya repo zuma na bengani ona yende a repoté mi zuma na bengani révocation indéterminée suspension indéterminée OK yagola indéterminé te ye pena kolo likambo so peli moto ezaye ye mta ko finga Naomi et puis yagola asa fruit mabea est-ce que baba comprendre kai comprendre obi ke na makamu ya Yoshua kombo ya yagola mtebimaki ya lelo sona makamarine muntu yagola muntu komo nebi ebimi ozomona fete ya babaku na ko bamba bango ba biloko wana et puis no yebisa bango bima même yebisa star tel bima na ba polémique yumuna ba terre ya belati distraction so ezati baba ta ba distraction on appelle ça raison on moni ba comédie belé ba mi komisaki ba jalelo ya Belleville ko ba tia ba na film c'est ça parce que madame Belleville a ça ngo po andiko na ngai ce que na ko tia bino na film na ko tia bino film mais c'est ngate po bo lobela nga so no tangelo liste na bango boy mais to et puis yoka conseil mais to ya ba bango na bebiso bo mona na ko mi famille to ke non neti ya bijou alors ba ke so ki ya finga makuta ezala pour na madame a finga ma pour nani avec ya finga pour na madame tena tuli animaka te abi komisaka mukala ya kotinda mobala ke ndaka ke na zole mbongo
Oh maman B pardon. T'es dans le lobby boy ça comme ça mon cas toi ba maramba solo. Pour déjà mis d'ailleurs le lobby vérité toi tu mis dans le lobby toi tu capé ko c'est la bala ba ça on peut makambo ba pe mape na ba ça pe musala on a kimi. Et puis conseil à sous qu'on a eu ça est pour te chiter déjà. Non, et puis ça sous madame Mams. Tikaka kotalaka madame Belleville logo la moto yo azana mis sous 5h mais azana mis sous 5h té. Ah, on a nini lo babongo. On a nini lo babongo. Ozomona. Kotala ena mis ya NT. Tala ena mis ya ndiko nga osam sala pour apprendre quelque chose. Ya tala bana mis ya N. Ozomona lo na loba. Na ko yebisa ebongo. Concentré na musala. Bima na distraction ya ba bombo na ba biscuit. Osoko chona mai. Mais lelo et puis lelo bino bwana danger mo lelo na lobango na miso batu. Obi ke si la lelo za danger. Danger nini susu. Bokanga data lelo. Michou akozala adversaire valable ya sila. Na pesi bino inane. Ah, na ebisi bino je mets tout le monde à défi. On m'a dit Michou wana akozala adversaire valable. Oh, pas au Kabola, Baba, comme Souba Rolandae. Ya. Au dernier jour, vous me direz que je suis prophète. Bon, on a dit que Lelo Michou a eu monopole, Makasi, comme on est le Makasi qu'on est cassé. Oui, Babi. Ana poto, ana mito to sola, ana poto. Et puis, t'as la Michou qui est mata live. Yamida. Mida zo finga Babakou. Voilà. Donc, aux hommes, on a que Lelo Michou a bondi sa sila. Michou le lois adversaire ici là. Si la zone boko la nkoi, azo kanza kwa boko la meme. On m'a dit Michou, tant qu'on a chaîne est comme libre. Mutu toi jouer. Parce que ba finga aida po aida que non jouer kuna. Oki maman international le kalobi, na oka somo communicatrice. Ya sila azo finga aida. Patangi komba Belleville po azalaki na banani mais kaka ye moko ye koloba ke bana ngo ba yebi ko jouer te ka kindumba mais eloko boko retenir lelo a il n'y a pas là déjà batba oh boko retenir madame Belleville azane innocente lelo baba kuku ba maman mikolo ba papa mikolo bo finga linda bo kendi na compte linda bo senga ba excuse parce que lelo linda za innocente ba laver lelo ne ba laver mutamba. Vous comprenez? Les lots linda fingama. Et tikali ya Davina. Donc malé. Donc si on t'a l'idée, quand il y a un gamme où il y a bateau bazar na sila, Moussa va encore salir bana Belleville. Pour la moutou mora il a bango baba. Pour la lokumu na bango mata. Obi niveau. Les lots va comment le ba Maria a bois qu'il a rasila bois qu'il a. Tala niveau Maria. Donc ba linga ba yinisa mwana. Pour ba bi que si la mukolo bongo Maria pena manquer respect. Ba oyinae. Ukuta na bino. Voilà déjà dernière parole. Donc dernière parole on a madame Belleville za nzambe lelo vérité monani linda za nzambe puis lelo ba bololé ba bimi. En tout cas Zuma yo peno za bolola première cabine. Yagola première cabine, Miss Lolo première cabine, tendance à quel point non on a minute ko renforcer ba qui s'est envoûté ba fanatique si la bien pour ba landa kai prochaine état la maté à moi beta un can à passe. OK Vous comprenez? Donc ngai eloko na obesaka famille bota bo moni lelo to ana raison bo moni musala to sali famille bota faut remercier biso soki ba nani ba ekolo ba vérité boye c'est parce que ba biso ba papa kulutu oyo to yembo na ko recadrer pour na finga te donc lelo en tout cas na nzola na esengo mida pena merci beaucoup ko confirmer biso boza ba bololé na ba biro asila ba bololé donc en tout cas na ola na esengo ya onyo surtout oyo eleki famille bota merci beaucoup Nabino bato bobenga biso pour conseiller biso lelo to longi merci beaucoup na mama dongo mamotema ya fioti ngoma papa Lino Soba motema Matina merci beaucoup na la maman chérie à moi si na sœur Nabiso Sylvine Jolie et maman José Lusadissou maman Germaine na maman Pélagie et sans oublier Bibi chérie ta BBC là où repose le cœur des chefs na Allemagne na Aken bambote ne belé et puis merci beaucoup na ba famille Botanyoso Bibi Skandea mama ni mama na Populaire. Voilà, merci beaucoup à Bakou Conscient et tout banana na mot de la fin na yo et puis toki na ma dédicace. Voilà en tout cas merci nous ça ka ba Abakouk
conscient bango barada tokos na boyo ça va inconscient au moni siko parce to komi parce que bon moi vraiment qui habitumba nga on est ko bunda izaki ya pambaté c'est ça et puis na lucidité ou eza la prophétie na pesibino makambo ko bana ko bima ko bana ko bima pour moi vraiment qui a te moto vraiment eza solo eza vrai mais on est ko sala lit moko boy contre bato ba sala ka balingara mamste c'est ça. Au sommet, on va retenir un et puis na suka bo se désabonner pas bazobozi parce que bino ne peut ça bango Fox. Merci. Voilà, en tout cas merci dans le patron Mood, balobi le patron Android d'autant au tali patron moni pena que soin ils ont eu bien moto mbongo mais mapeka solo aux attend en forme en tout cas le patron Mood plus de 143 mbote na yo ya Romeo ya balé qui n'a pas sur mbote le patron des gens de construction le PDG Jean Olela Dombo Montete la Delix mbote no trop mbote na para Mandela la pesi mbote na Prince Lutula Rams de Boston mbote no Josué Nyala mais chaque Nyala pe mbote no trop chance matumona Kera matumona Blandine matumona Motema Eric Ndonga la Rivière Moulin depuis Paris Kevin Rissasi. Voilà, merci beaucoup. Tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur. Le petit-fils d'un bon maître, l'élève des cas, c'est l'artiste. Je suis Exode Mikebi. En tout cas, Bolanda qui vraiment avec attention. Papa Koulou, tu as famille Libotana, Abakou conscient, Nyon, surtout Conseil, la Bino vraiment Moussala. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup à Darling Love, CPI de la presse, la Canona. En tout cas, merci beaucoup. Papa Tigre, manager de l'X. En tout cas, si vous avez un billet kitoko, vous avez un plateau kitoko, analyse kitoko, vous pouvez merci beaucoup. Papa Tigre, manager de l'X. Je profite pour dire un grand bonjour et big dédicace à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo, la maman. Elle a dit Mikebi, ma petite sœur chérie. Elle a dit Mikebi. Et pourquoi pas dire un grand merci à Arlette Sakati. En tout cas, ma soeur Arlette Sakati. Bambote Nabino et Belé et Belé. Remastil Okuta Sandra Riziki. Pour na conseil la yoba make-up ya kitoko. Benga kutana remastil Sandra Riziki Azalakawana. Pour na kosala musala. Balobiso kozana pose ko lata bilamba ya kitoko. Maputa ya kitoko etongama. Abonné du forme qui n'est pas ya Kevin Mangungu. MK modèle Kevin Mangungu Mwasiangani ya merveille Mosango. C'est par ces noms que nous mettons un terme à notre tranche d'aujourd'hui. Comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye.